chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Mutu nyonso zolanda ngai. Tokomi na temps de la fin. Komi pesa mingi te na oyo ezobeta na miso. Siko bana nzambo bazolanda wana, bazokota na kati ya libunga parce que bango mibale eza bitumba ya étoile. Étoile o soki ngengi, o pa kolinga te étoile ngenga. O pa kosala be fort na ya yepe ngenga. Na ndenge bitumba wana kosalama nde Satan akoluka place akota parce que abe ma séparation yomoni malade ekoya kobomana ekoya parce que ça na deux étoiles ezoko rionner. Il faut koyeba siko étoile ya bandeko eza ya nzambe uto eza ya Satana. Oyo ezo salama to oyo bazo sala bango mibale bayebi. Bango mibale bayebi. Siko bana nzambe ba tomber siko victime ya bitumba na bango. Donc eza bitumba ya étoile. Étoile ya ndeko Sila, étoile ya ndeko Belvia bango mibale. Eza ba guerre ya étoile. Quand on parle d'étoile, étoile, ça veut dire que Motonio soit une étoile. Toi, je ne sais pas si tu pas Satana. Mais étoile, est-ce que c'est un mal ou c'est un mal? Non, étoile, Motonio son assez na moi, azalaka na étoile. Satana abakisaka eloko oyo nzamba tie kati ya mutu. Atia ngo mutu mena ndenge ya mabe po mutu a servir. Dango mwana nzambe no so landa biso zala mayele. Komi pesa te na makambo wana. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pasité ya kolonga la statue ya locateur. Peko koma nkolo lopango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Pibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibwa à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba bonne nyonso chez Biso Télévision, ou ezali cadeau pour na bino, ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yangoyo. Cadastre ma nyonso normal, na prix moko abordable. Donc là déjà benganga na lomba po oza pesika na bino mo bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bo benga biso na lomba shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibwa donc entrée à station Bibwa koti 10 minutes et c'est belé au commune esika wana. Quartier Bibwa, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226. Oza Congolais olinga kampana. Orphelinat Fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye soutenir orphelin. Orphelinat Vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya Vida il faut bavivre parce que jusque là batoma basila $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike. Lokola nzambe asenga biso ke tol bokola bana olo lenge to bokola ya biso ya ndako naza ko likete bana biso ya ndako bazolia bazosepela mais ba orphelin o nzamba pesa biso elanga o nzamba pia biso baza na souffrance. Du nouveau à un an à Kinshasa, le Cristal de la Foire. Le Cristal de la Foire est une salle de fête de haut standing avec des chambres et des salles de bain avec jacuzzi pour le repos des mariés. Très belle salle avec des grands espaces que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'endroit est idéal pour la pleine réussite de vos cérémonies de mariage, conférences, concerts et autres. Découvrez notre restaurant dans la grande période et un jardin à l'espace vert pour vos mariages civils, anniversaires, barbecues, soirées privées et autres. Nous organisons des services comme le protocole, la décoration, le service traiteur, des conseils et stratégies pour la réussite de vos événements.
Le cristal de la foire est situé dans l'enceinte de la foire internationale de Kinshasa Fikin, dans la commune de Limete, entrée première porte en face du petit batteur de Tam Tam. Pour plus d'informations, écrivez-nous sur notre mail ou sur nos réseaux sociaux. Le cristal de la foire, le charme et la beauté de l'endroit vous décorent. Merci na confiance na Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci na confiance au Bosala Biso. Merci na fidélité ndenge bolela Chebiso Télévision. Un grand merci na abonné na biso nyonso, plus de 183 000 abonnés. C'est pas donné à tout le monde. Un grand merci na ba opi balinga biso tembote na bino. Mais avant la bonne émission yo na pesi longonya pe le kumu na sponsor na biso officiel. Yé a pesi biso ba salaire na biso, yé a futa biso kitoko. Yé a pesi biso que à ça en sorte va respecter biso. Yé a pesi biso santé, a pesi famille, a pesi succès, a pesi élévation comme on a yé Jésus-Christ de Nazareth. Yé maître na biso. Yende likondi na biso. Yende to sanzolaka. Ce qui yete to za otozate. Matoni mingi pe na fondation Maman Denise Nyakero. Merci na orphelinat Vida ya Maman Emily depuis Canada. Ye andima na ekolesa bana bitike nzamba mona na nyonso ko sala. Bobenga e na numéro ekoleka to pe botindi moi contribution na bino $1 na bino na sport ekoleka numéro pe ezali wana. Tolali tolamuki ba actualité zanga raté. Tomoni lolenge nini si la bisalo na Bellevue bako yokana te ba fan bako bomana bako fingana ba kubwakena na ba maladi ba mpese pai makambu des autres côtés na théâtre ba bengisi bango baboko ya Bellevue ayaki mais si la bisalo ayaki te pasteur de la foi sala ki prière ce que tonto yeba eloko nini oyo si la bisalo na Bellevue ba oyilaka parce que jusque là moto moko te ayebaka tina ya bato mibalwana basololaka te ngai na bino omonaka bakabona ya bakouk na mosusu na bosani les abakouk na famille de Bota, voilà c'est un peu ça. Mais kasi lelo nzamba pesi ba révélation à travers mosali na ye ni na ko dévoiler à travers cette émission mesdames messieurs na osenga na biso to la émission na bokebi moto la nzambe na pesi mbote papa chic sangoni non nzamba wa batela biso toza bien na ngolo nzamba mikolo ebele okomona la te bon tozalaki na batuni okenda wapi tozalaki na mobembo moko mulai pe tovandaki nanu muke vous savez biso tozalaka ba messager donc toyaka soki message ezali tokoko leka te soki message ezate chaque fois nzamba pesaka biso message parce que même na Israël na Bible tant prophète abimaka na miso batu c'est que na message moko nzambe apesaka lokola nzamba pesi lisusu yango toyekoloba. Seigneur, merci pour Nangolo Salibiso. La Bible déclare que c'est doux et agréable que le frère demeure ensemble. Tout dédié tango na maboko na yo du début jusqu'à la fin y émission na biso régner na pamboli lito nyonso koyoka biso miso ekotala biso et pambolama na kombo na Yesu. Amen. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Ezale sengo ya koyamba yo lisusu na plateau na biso na émission yo Police de Star. Message ni le peuple de Dieu. Et puis dans nous tout d'abord, na matali conflit aux alliés entre Bellevue na Silabisalo. Parce qu'il y a des actualités Nicolo na internet. Non, merci beaucoup Papa Chic. Oyebi na monde union so guerre ya leadership fezalaka. Ce qui guerre ya leadership est s'imposer, ce qui batouana ba ebi nzambe te et memaka ba tapage pe memaka ko bomana. Et la deuxième des choses, makambo sala bandeko na nga ya basi mibale eza guerre ya bétoile. Vous comprenez, eza guerre ya bétoile. Vous savez, ce qui bétoile ya moko bandi kongenga, ya mususu pe bandi kongenga, et ça la bitumba. Parce que na kati na bango mibale, eza na étoile o eza na kati ko briller. Parce que pendant que bétoile na bango eza na kati ko briller, eza guerre ya bétoile ya bandeko wana mibale. Parce que oyo ezo salama to oyo bazo sala bango mibale bayebi. Bango mibale bayebi. Siko bana nzambe ba tomber siko victime ya bitumba na bango. Donc eza bitumba ya bétoile. Étoile ya ndeko sila, étoile ya ndeko Bellevue bango mibale. Eza ba guerre ya bétoile. Donc yango moni eko sala ke na kati wana ne Satan kozwa porte d'entrée ya kokota.
o na kao ba koyokana te o na kao ba koyokana te siko na ndenge bitumba wane kosalama nde Satana koluka place akota parce que abema séparation yomoni malade ekoya kobomana ekoya parce que ça na 2 étoiles ezoko rionner siko bana nzambe faut baza na discernement ba ba ke source bitumba ngo eza nini pourquoi bitumba wane eza pe bazowela nini bango mibale donc c'est ça le problème. Mais comment na siko lolenge ba kowela ba fan ba koyokana te mais bakolo makambo apparemment bango ba yebi eloko ba wela eza na ndio malamu yo lobi likambo étoile étoile na côté nini siko ça veut dire que muninga leki muninga na étoile tango muninga remarquer aleki muninga yango de salaka lolenge wana l'homme de Dieu. Oui bi papa chic tokomi na temps de la fin. OK. Yesu alingaya bana nzambe faut ba yeba ke Yesu alingaya. Vous savez partout dans le monde ils en a ba distraction au Satana tcheli bana nzambe ba kota na kati. Ils ont distraction ya musique, ils ont distraction makamba ba théâtre. Vous savez, Satan a comme na ba niveau à présenter ba agent na ye. Satan a comme na niveau à présenter batu na ye afin que batu nyonso ba fixer regard na bango likolo eloko wana. Tangu batu bazo fixer regard na bango zo mema distraction. Distraction eza po kotisa bana nzambe na kati ya libunga. Po ekotisa bana nzambe na kati ya libulu. Donc c'est ça le problème. Eza cœur ya bétoile ya bango mibale. Oh ba yebi source, ba yebi le pourquoi. Parce que bana nzambo bazolanda wana, bazokota na kati ya libunga parce que bango mibale eza bitumba ya bétoile. Étoile o soke ngengi, o pa kolinga te étoile ngenga. O pa kosala be fort na ya yepe ngenga. Otangu bana nzambe bakota na kati ya bitumba wana, de bana nzambe bakota na kati ya libunga. Bana nzambe bona eza ba guerre ya bétoile. Eza bitumba bétoile na bango mibale. Mais quand on parle d'étoile, étoile ça veut dire que motonio ça une étoile. To ba misupe bagenda olukango e pa Satana. Mais étoile na bango est-ce que ça ya malamu to ya mabe? Non, étoile mutu nyonso na se na moi azalaka na étoile na ye. OK. Étoile eza destiné ya mutu. Mutu nyonso tango abotamaka étoile na ye engengaka. Bible le Bible Jésus-Christ étant né à Bethléem du Juda du temps du roi Hérode. Tango Yesu abotami la première de chez Bible le mage ont vu l'étoile. Balobi étoile oyo ezolakisaki mokonzi abotama bayebi Yesu aza mokonzi na mili abotama te bayebi Yesu aza mokonzi na esika abotami te bayeko découvrir que Yesu aza mokonzi par rapport à étoile babi cette étoile annonce étoile ezolakisaki mutu abotama aza mokonzi donc bapesi ba valeur ba qualité na ye par rapport à étoile. OK. Étoile ya mutu ebanda te étoile ya sœur Sila ebanda mukula banda théâtre te étoile ya sœur Sila ebanda mukula botama. Donc ti maman na yazo bota ebike oya botama za leader. Oya botami ayo ningisa mukolo. La même chose avec notre sœur Belleville. Étoile na ebanda te mukula bandi théâtre. Étoile na ebanda mukolo botama. Naissance na ye tango zo botama, nzamba oya botami oyo aza étoile. Bakolobele na monde, batu bakobeta lisolo na étoile ya mutu. Satan apesa mutu étoile te. Satan apesa mutu étoile te. Satan ayaka kobakisa eloko mutu aza nango. OK. Donc Satan a zoré l'eau mutu aza nango ayeko bakisa yango. Parce que na vie ton élément ben ko boxer. Okay. Dieu peut te boxer, Satan le diable aussi peut te boxer. OK. Il faut qu'on yeba siko étoile ya bandeko. Eza ya nzambe ou to eza ya Satana. C'est ça le problème. Mais siko l'homme de Dieu nena yebelo moko. Olobi ke muna mutu abotama na étoile na ye. Siko komona que bato bakenda rozwa kisi azwi mbongo epa ya Satana. Siko étoile nini ba utilisaka to pe succès ba komaka na ngwana Satana sala lolenge nini po ete abakisela bango to pe apesa bango pendant 10 ans. Mona mutu a payé pendant 10 ans après akufi. On appelle ça étoile to bazui pas mutu musu. So telinga bien ebana bike nzamba buksaka mutu. Satana pe abuksaka mutu. Kaka étoile ya mutu. Exemple ngane na zabu. So na ko simba kisi pona banda kobeta bale eko simba te parce que na étoile à jouer te. OK. So na ko simba kisi na banda théâtre eko simba te parce que na étoile à jouer te. Étoile nangeza liteya. Étoile nangeza eloko na salaka. Satana pesaka mutu eloko te. Satana abakisaka eloko oyo nzamba tie kati ya mutu. Atia ngo mutu mena ndenge ya mabe po mutu a servir ye. Donc ngana koza na étoile mais tangu na moni ke naza passion te. Naza na persévérance te ya kozela temps ya nzambe. De moni mutu akendaka pas Satana. Satana ozora eloko mutu azalaka nango.
abakisi ya mabe pour abukse mutu na ndenge ya mabe. Mutu asala succès 5 ans, après 5 ans mutu wana salela ye. Satan apesa mutu eloko te. Satan azore eloko ka mutu asala ngo nda salela. OK. Mais c'est comment na ba fan oyo ba koti na jeu na rancune ya si la bisalo na belle vie, ba fan oyo on ba que diable a distraire ne bango le temps va se concentrer na bonzambe, le temps ba que des prières, le temps ba battre la libala. Est-ce que diable côté ni nazo jouer topé pour distraire ba nzambe à travers si la bisalo na belle vie? Rôle ya Satan, Satan za séparateur. OK. Satan aza mutu oyo a diviser ka bato. Rôle ya Satan za la division. Satan esika unité za. Esika boyokaniza. Vous savez, l'amour est plus fort que la sorcellerie. Bolingo unité bolingo za makasi koleka même bondoki. Rôle ya Satan za la ko kabola bato. Rôle ya Satan za la division. Satan ayebi bien esika unité za. Esika bato baza ensemble. Misala neza la kanase. Yango moko loko liboso Satan akosala akolinga cha séparation entre sœur Sila na sœur Bellevue. Là où il y a la séparation, et c'est ce qu'on a Satan na renyaka. Comme Satan a ça malin, il y a un musala nzambe même a bengi bango pour asangisa bango. Loko la Satan a ça risé, a la séparation te et si mate. Parce que musala ya Satan yango wana. Ko bana nzambe nyoso ba olanda biso. Ba kota na polémique wana te parce que séparation da Satan. So moni muta telemi pour appuyer séparation. Il y a un musala nzambe lokaza musala nzambe a comprendre que wana za Satan. Guerre eza Satana. Bitumbe za la Satana. Ya moni musala nzamba ya gacha unité kati na bango. Loko la Satana alingaka unité te. Ya moni moko aye, mususu aye te. C'est ça le travail du diable. Voilà, yo en tant que homme spirituel, homme de Dieu, conseil européen ça si la bisa le to belle vie. Non, c'est que moi je peux dire l'humilité précède la gloire. Baebaka mwana nzambe na humilité. So moni mwana nzamba za na humilité te c'est kaza su ya nzambe te na kati ya bangombe bale soko moni musala nzamba bengisi oyo aboyi koya oyo aye faut comprendre que nana za na humilité te parce que musala nzamba za la ka représenter ya nzambe na sa mabele musala nzamba ataza mobali na yo ataza mama na yo ataza mwana na yo ataza leki na yo aza représenter ya nzambe so moni mutu musala nzamba bengisi bino asangisa bino oyo aboyi koya oyeba ke nani azana humilité azana humilité te c'est ça musala Satan yango wana. Voilà, tous les cas deuxième sujet na biso to profiter kana même pour actualité pe ya mboka to moni batu mingi ba osala be émission batu mingi ba lobby lolenge batu ba kufaka na concert ya Stade des Martyrs batu ba pikara ba crise ndenge na concert a fali et concert répété na concert ya faire egola. Yo en tant que homme spirituel na yebité conseil européen sa population to ba na nzambe oyo bazo viser topé balingi bakota na aventure wana na yebisaki ba na nzambe Satan le diable asa makasi na marketing omoni soki pasteur asali campagne abengisi batu baye objectif c'est la moko batu babongola mutema. Voilà, donc ndenge nzambe la kana ba représentant na ye na sena moyi ndenge moko pe Satan la kana ba représentant na sa mabele biso toza ba représentant ya nzambe Satan n'a pas dans la représentant. Donc il y a d'autres gens qui font des campagnes au bas ça ba concert na ba en plein heure na ba martyr ba ça ba représentant ya diable na c'est à ma belle. Vous savez papa je suis remarqué quelque chose monde entier dit ça comme mingi musique ba to ba bina mitakala ba to ba bina la moitié ni c'est ça ba ça ba représentant ya diable et bien na tango akala papa chic totali bien ba tu es belé ba ndeko ko bomba ba kisi na bango omona sumutana kiso eba terza na kisi bango nyoso bando kima na église ça fait ko bana kendaki na beach na moni mutu atelemi na beach akabla invitation ya maikari akabla invitation ya science occulte donc et comme officiel biloko to bando sala ya batama ba mo sala en plein heure ça annonce que Jésus revient bientôt ndenge biso ba sala nzambe tuza ba représenter ya nzambe eza ndenge moko be Satan na ba représenter na ye aso sangisa batu ba kena martyr milimo batu ko kufa batu ba sous envoûtement. C'est ça l'œuvre du diable. Il y en a qui s'abattent dans Nzambe. C'est genre de signe. Parce que la musique, il y a le temps où la musique est différente. Polémique et mati. Qu'on soit ne mati, qu'on bunda ne mati, bah problème mati. Ça montre que Satan a foulé mon pépé à ma benne à 4 monde de musique.
pona ko éliminer milimo batu pona ko mema bana nzambe na kata distraction mutu nyonso zolanda ngai to comme na temps de la fin komi pesa mingi te na o ezobeta na miso parce que ça ba distraction o satan na komi ko sala pona ko iba bana nzambe parce qu'après ba conseil wana batu ba okufa ba ozala ezana ba sacrifice epesama sacrifice wana epesama po ba affermi trône na bango ba affermi pouvoir na bango yango mwana nzambe nyonso zolanda biso zala mayele komi pesa te na makambo wana. Merci beaucoup l'homme de Dieu na botika yo na plateau nga na pesi merci na bano tala biso moi l'été ya prière pour na bana nzambe nyonso bazwaki libako tala biso na Chebiso télévision. Merci na sponsor nanga officiel Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup na bana nzambe nyonso bozolanda biso nzambe nanga apambola bino nzambe nanga amona bino. Prière nanga eza année 2023 étoile na yo engela. Étoile na yo erionné. Soki étoile na yo engeli, soki étoile na yo erionné, bisika ba monaka batute yo bakomona yo. Étoile ezalaka likolo. Yo oza étoile. Mutu oyo aza étoile aeshuwaka te. Mutu oyo aza étoile échec ezalaka partage na été. Mutu oyo aza étoile kolela ezalaka partage na été. Nzambe oyo a permettre yo oyo kanga na minute oyo. Na lingi na sakola likolo na ona ebisoke yo zolandanga. Cette année, il faut étoile na yo engenga. Bisika ba mona ka batute yo il faut ba mona yo. Bisika ba bengana ka batu yo faut ba yamba yo. Bibelo bi tango étoile ya Yesu engeli. Ba mage balongwe na Orient ba keyi ko honorer étoile. Na sambeli nzambe ane oyo nzamba tinda batu ba honorer yo. Nzamba tinda batu ba salobolamu. Nzamba tinda batu ba pambola yo. Partout ozolanda biso. Benga biso to sambela. Benga biso to sambela. Nazana posa ya ko sambela na yo. J'espère que obenga basala nzambe belo zala desi. Obenga basala nzambe belo zala décourager. Obenga basala nzambe belo au bénéficier le côté. Chaque l'homme de Dieu a sa grâce. S'il y a de faux, il y a aussi de vrais. Peut-être nzamba salio ngolumba na liboso yo kanga. Peut-être nzamba salio ngolumba na liboso landanga. Zo opportunité oh, plus 243. Plus 243 89 57 86 252. Plus 243 89 57 86 252. Waneza ya bino le prophète Feli Ngoudia. Dieu est capable de changer ton histoire. Ozoluka liba les oyate. Ozoluka musa les oyate. Ozoluka mukande zoyate. Bando kota na libala bana bazoyate. Maladi wana evanda na nzoto otamboli partout solution ezate. Olalaka olotaka bandoto mabe. Olalaka olotaka mibala butu. Ozokoka ko se retrouver te. Nyonso na vie ezosimba te. Ozalaki na Congo oke poto ezosimba te. Oza na poto oke na Londres. Ozalaki na Londres oke na Canada. Tu es en train de marcher partout, rien ne marche. Zamba pêche opportunité olanda ngai. Benga kaka biso to sambela. La prière est capable de changer ta vie. Prière ezana makoki ya kosala ke étoile na yo engela. Prière ezana makoki ke bisika ba mona ka batuto yo ba mona yo. Opportunité ozu ya koyoka ngai meka nzambe na nga. Peut-être ozala déjà déçu. Obi prophète na bengi ba prophète andenge nyoso. Ba salinga ba aventure. Ba melinga ba mbongo. Chaque homme de Dieu a sa grâce. Yo benga bisoto sambela. Dieu est capable ya ko changer vie na yo. Problème na yo le kinzambe na makasite. Bitumba no le kinzambe na makasite. Obote mi na famille bitumba. Makambo do simbate. Obandaka musala malamu esuka kamabe. Obandaka relation bien osuka kamabe. Ozwaka no bazemi me vanda kate. Ozana bana maladi ernyoso. Bana bazo yoka yote. Na ndako makambo do simbate. Ozo sala makambo zo tourner sika moko. Maman mibala buntu. Papa faiblesse sexuelle et télémelu paille. Dieu est capable de changer ta destinée. Dieu est capable de changer ta vie. Benga bisoto sambela. Plus 243, 89, 57, 86, 252. On est le numéro ya prophète Feli. Est-ce le numéro nanga benga ngozwanga. Naza na condition ko pesote. Les seules conditions na ko pesa yo, mais menanga ondi malayo. La foi est capable de changer ta destinée. Prière nangeza, il faut étoile nwengenga. Étoile ko bota no il faut ngenga.
Et toi la misala no fwengenga. Et toi la voyage no fwengenga. Et toi la libala no fwengenga. Et toi la ba affaire no fwengenga. Et si kanyo so ba etufa étoile na yo. Nzamba zana makoki. Yako joyo, yako bimisa yo. Rien n'est impossible à Dieu. Nazoya biso, j'ai la foi. Mon Dieu est capable de changer ta vie. Nana nzambe, o azana makoki o changer vie na yo. Naza prophète, on a même la solution na problème na yo. Mais quand nzambe nanga, benga biso, penzambe nanga, akozanga te kupambola yo. Na pamboli balandi nyonso balandi biso, tika nzambe nanga apambola yo. Numéro na biso eza wana na se, benga biso toko sambela na yo. Benga biso toko orienter yo. Église na biso na commune ya Ngiringiri. Esika tozo kambaba na nzambe, église na biso na commune ya Ngiringiri na avenue Mosamba numéro 26. Commune ya Ngiringiri na avenue Mosamba numéro 26, direction ya Gambela Khartoum. Toza wana nzambe nanga apambola yo, nzambe na ngai amona yo. Na pesi bana nzambe nyonso mbote, na pesi mama Mujinga na États-Unis mbote, na pesi frère Serge na France mbote, bana nyonso ya asembe nzambe apambola biso. Opportunité ya ngoyo oyokinga kosuka kaka na kotala te, benga biso omeka nzambe nanga, nzambe wana akozanga te kopambola yo. Merci beaucoup, que mon Dieu vous bénisse. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pas cité ya kolonga la statue ya locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune et télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez biso télévision o ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas babele yangoyo. Cadastre mamunyoso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lombango po oza pesika na bino mo moni kenga mo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mo na ngomba, donc tout ezali awa. Donc bo benga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois. Donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226. Oza Congolais olinga kambana. Orphelinat Fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat Vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya Vida il faut bavivre parce que jusque là batoma basila te $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike. Lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Du nouveau à un an à Kinshasa, le cristal de la foire. Le Cristal de la Foire est une salle de fête de haut standing avec des chambres et des salles de bain avec jacuzzi pour le repos des mariés. Très belle salle avec des grands espaces que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'endroit est idéal pour la pleine réussite de vos cérémonies de mariage, conférences, concerts et autres. Découvrez notre restaurant dans la grande période et un jardin à l'espace vert pour vos mariages civils, anniversaires, barbecues, soirées privées et autres. Nous organisons des services comme le protocole, la décoration, le service traiteur, des conseils et stratégies pour la réussite de vos événements. Le Cristal de la Foire est situé dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa Fikin, dans la commune de Limete, entrée première pente en face du petit batteur de Tam Tam.
Pour plus d'informations, écrivez-nous sur notre mail ou sur nos réseaux sociaux. Le cristal de la foire, le charme et la beauté de l'endroit vous décorent.